Ba mama, mbote na bino, partout bozali, ezanga wabino, le révérend Jacques Dinabanza. Naza kolobela likambo ya mbeto. Ba mama ebele. Soki alamuki, asokoli, asali bote, akene musala, atiki mbeto ndengo wana. Mama, tala soko wuti musala, o dépose biloko na salon, souvent au kenegi na chambre. Tala chambre na yo soko bokisa kiango te, avokende musala. Ndenge okuteli yango, ndenge motema no ezali. Ndenge okuti yango, ndenge yo ozali. Ndenge okuti yango na désordre, ndenge yo poza muta désordre. Ndeko na ngai, soki vi na yo ya physique, soki vi na yo ya mokili, eza en désordre. Vi na yo spirituel, ya nkolo, eza pe en désordre. Maman Bertine azo kanga, abana ko répéter ngo l'air nyonso ke papa ebisa biso toujours. Soki vi na yo ya physique, eza vie à désordre. Cela veut dire que vie spirituelle na yo pe na makwanzambe, eza à désordre. Au mona désordre le koto na nzoto, okolinga ko tanga ka Bible te, oko changer l'église na église, okende ka église pour le salaire, o tchaka liloba pratique te, o sambela rarement. Donc tout est et la kisi ndenge mbeto na yo tikaka yango. Tala sikondeko sokola muki. Ava okende ko sokola. Je te dis na ba mama. Ava okende ko sokola. Bongisa mbeto na yo. O pupoli yango, o bongisa mo tangi yango bien. Nde botandaka wana. Tala kaka soko uti ko sokola. Tango okota na mbeto. Tango okota na chambre mona ndeni. Tala kaka soko uti ko sokola ko. Okoti sikoyo na chambre. Omona ndeni. Omona esembo. Tozo fona fenêtre. Otali mbeto. Ndenge zali. Vi na yo eza ndengo wana. Via ordre. Et vi na yo pe. Spirituel. Eza pe ndenge omoni mbeto na yo. Po mbeto na yo eleki aéroport. Omoni avion soke kei. Eko kende partout lingi. Aéroport na ye ya njili. To ya Roissy. Il faut kitawana. Il faut ekitawana. Donc mbeto eza mobimba na yo. Mbeto eza mobimba na yo. Eza neti numéro ya matriculation voiture. Mbeto eza mobimba na yo. Elakisa bo moto na yo nyonso. Okomona mwasi. Beauté kitoko. Makambuso kitoko. Mais mbeto na ye. Pa ya tiki. Eza mbeto ya désordre. Yangona Jésus-Christ disait toujours dans les pharisiens. Ah, mais les bandes na bino eza bien. Mais kati. Kati na bino eza ya kopola. Les bandes na bino eza malamu mingi ta na bino nde bolataka, nde bozala fier, nde bozaboye. Mais kati na bino nenga za ba fatigue ya kobongisa mbeto. Nenge pe poubelle et là la canapé na ndako lem sou 2 jours moko 2 jours poubelle za moko la kata ndako oyanga poubelle même 1h du matin libanda, même 1h du matin libanda. Mais moto oyo amesana na ye kotanda mbeto na yete même asala ki 40 à 50 ans pour changer ye. Et ça facile. Qu'on change mon bal, c'est facile. Mais qu'on change moi aussi, ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Ndeko, yom tozo kanga. Soko silisi,
zwa vidéo oyo partager yango oko aider bato ebele yo ndeko nanga mobali yo moto otikaka mwasi na yo alamuki yo na broro abongisi mbeto te akepe mosala yebisa ya bongisaka mbeto mwasi so abongisi mbeto mobali so abongisi mbeto omona mobali ya mwasi oloba ah ça c'est vrai moi c'est ça mwasi yo soko tandi yango oui mibali to atandaka okwana mwasi te parce que musana ye ça va passer belé omona pe na fête ça bina lati propre brisque ba kota na chambre na ye on lui mais c'est pas possible atira kotanda mote oh non balakisi yo ndenge ya zali mutavia désordre libanda na ye mwasi kitoko libanda na ye ko mwasi kitoko suki ya artificiel ba ekoti ba fond de teint tu elata ye bilamba ya solo solo ezali mais tango ko na ndako na ye mbeto ndeko mbeto talaka so uti musala to bimaki siko bokisaki mbeto no kitoko tango okota tango tala yango omona ndenge omona yumo ndenge ni ah na sepeli ndenge ozali elakisi yo ndenge yo ozali koza mutu olinga liloba otaka liloba pa a pratique makambo ya kitoko eza na bato oyo na ndako na bango poubelle etondi na solo ah ela na oka wana ndeko ba demo balinga place solo ba demo balinga place salité ba demo balingi mingi place salité eza eleki pa ba maliki même 0 heure aux en tante mais même 0 heure et beti ines que beti il faut la libanda kende la banda ko basi mususu ok on va dire azok no lambilo café kende to la pay alambila ko café moi je suis allé pa maman ko bondela asalinga café na ye na nina tela munoko tango yaki na chambre na ye ngaki na cuisine ayo kutana na cuisine asidike na tuni mama ngai ozolamela café na reshabwe ngai folamela café na reshabwe na peso 48 heures na peso 48 heures so changer le sauté okoyoka ngana media ah ngabi non c'est comme ça maman bozo mwa bana bozo mwa bana bozo boy ozo pena voiture kitoko mais comment oza resha boy comment oza resha boy pourquoi ndeko touta matanga kala ça fait longtemps hein? Toke to le kananda ko ya ndeko moto notika ende ko bi ah toko ta na ndako de o mona pe madame ça toko to na ndako to vandi ndeko lobi to akimisa ndeko lobi mama sala biso kama biloko sala kona kalinga ngomba biso to vandi madame ya bi papa oyebi ke c'est mo les até akembamo azongi lisusu abi mafuta pe silaki ami otozaki na ye atuni ami na biso omo sadeni ozwa mo sebo pa asoka solide na miso bato mafuta pe silaki fekini pe zate ndeko na ngai est-ce que ça faute ya mwasi ou faute ya yo mobali tango mwasi ayaki libala otikila ga yeba tawana amesa non il faut yo mobali yebisaka mwasi ke avant biloko esila komelanga oyo eza na papier soza na mbongo te kamto lopesa mbongo avant esila une femme bien organisée mwasi oyo ayebi ndako na ye jamais akoloba oh mafuta eza te oh mongo akutu eza te oh kingande yo amosendeni yo
Mwasi ya mwasi, atala biloko na ye. Ah, namoni ya tomate ngo sila. Akomi. Namoni ya fekile ngo sila akomi. Namoni loko boya kengo kokei. Tango azokende, azokona soma nyonso. Soki mbongo ezata yebisi mbali, kete ta biloko ngo sila pesa mbongo. Mbala zombo apesi. Kosoma. Parce que oyebite, boko yamba mupaya brusquement. N'importe quelle heure. Boyami est-ce que bayaki na leta book 0 heure. Bazala nzala. Yo bana ko speaker ka fumbu ezat nini ezate matu yo mwasi ndenge nini. Et basi on va se belé, surtout na porte va se belé. Bino mibali faut bozwaka ki autorité na bino oyo Bible lobela bino. Okotika mwasi as autorité te, zwa autorité oyo Bible ezoloba na yo na kati ya Bible makomi ya di awa. Comment pour faire ndako hein munga kuté silate akios fait qu'il pense que ça quitté voilà moi si c'est que toi tu appelles une femme les amis bali mingi valeur na bino ki mo bali bozoko longola yango ah mais oui bozoko longola yango siko regarde to bimi na ndako wana to kela ndako amoninga mususu wana kokota to kotika boye moi si wana aiboza na bondela. Moi, je suis un bondeli. To fandi. Mon bani a l'obéi, ça, je suis moi, tomoto, ça, to jabwe. Moi, je suis un sans koloba, sali, pa, et na mesa pour essayer. Oh. Aïe, si ne quoi nabi, omoni moi si. Omoni moi si. Voilà. Donc, une femme, a yami biso d'abord, elle a prié. Yami balé, à cause de ça, à l'obéi, ko mungu esi là, oh, tomate, zakutute, oh, kinga, zakutute. Non. Tango obima, non, maman, ngam tra obodi la siko. Et j'ai prié et j'ai laissé la paix dans cette maison. Contrairement à nanda mwana oyo tension koma kineti osakanate. Et c'est après que mon bali neta mwazongi aibise que te wana pasteur. Non, namona inga mo déjà que ndaku non. J'ai senti ça quand on a prié. J'ai senti le moment que on s'en est. Ndeko nangai suki ya mutu original c'est une bénédiction par Nzambe. Suki ya mutu. Bino momona ka mwasi Nzambe apesa suki ebele. Bomona ngo anete sanga ba black ba nini tout ça. Suki ya mutu. Pona koyeba ke oyo mwasi oyo mobali et loko liboso et la kisaka eza mutu. Et loko liboso la kisaka te oyo za mwasi oyo za mobali eza mutu. Suki mobali na suki mwasi ya rende mote. Suki original on Nzambe pesi yo 99% africaine balingi suki wana te. Kaka artificiel bande kona ngai. Vaut mieux bayi bayo soutien, chemise, liputa, mais soukité. Il faut bien comprendre. Hein? Vaut mieux bayi bayo sous-vêtements, chemise, cravate, mais soukité. Vous comprenez surtout pourquoi soukité? Parce que suki ezo uta na kati ya nzoto. Suki ezo uta na kati ya nzoto. Mais oyo eza libanda. Extérieur na intérieur. Soki mutazu yo suki na yo abendi yango azui. C'est tout comme bateau qui n'a pas de tatouage. Makila et outi na kati na yo. Yamona ba nanzambe baza ki no ramasaka ba démon par-ci par-là. Ba no kosi na bando ki a famille. Tout ça alors que vie na yo est en désordre. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Tokote ya balaboni. Tokoloba tolobate. C'est pas possible.
oko pesa mutu na yo et pas ya n'importe qui oyebi ta dame na été. Akozwa suki akati. Oko na suki ya ba artificiel, ya bendien, ya batu ba kufa. Oh, ya biso za suki ya ba ndien te batu ba kufa te za suki wana. Mais c'est ça artificiel. Mais pourquoi kangami ka foti eloko moko artificiel na kati ya mutu na yo? Mundela saka na mutu te. Ok, nous avons kagyo makasi bani ko soa mutu mo no so mutu. Okoma kanda kanda mo ko réfléchir les athées. Ba ko délivrer yo ba réussite na ba réussite. Ba pasteur bazama be. Ba pasteur bazama be. Mais yo kakate. Tant que tu kola. Au moins moi si ba kangi suki ya boko oya ka liboso wana. Tant hôtel bobe. Ah, c'est bien. Même yo mo za suki no tranga so ba kangi yo suki ya boko oya ka liboso. Tant que les pas mibali batalio beauté naturelle, mibali bazo sepela. Mais yala batu basuki kitati awa basuki kita awa ba côté ça suki net marketing tango longola boba on ça sur la même personne té tout ça côté yani tout té até surtout moi si pour changer ça facilité d'autres moi c'est 5 biloko belé mais ya on a peu basi ba mona basi mingi ke mibali nous délivrons plus les femmes que les hommes parce que d'autres moi si asoko coach biloko belé oyo eza nécessaire te ya zo kotsa na katanzo tunayi azo kotsa na katanzo tunayi lobby abandi ko kanga bandoki batata mwasi banoko ba papa leki tout ça bakomeka bandoki ndeko na insister bandeko na ngai na insister surtout na mbeto kota na mbeto te so utiko sokola parce que tango yo opupula yango elo ni sali tanda mbeto avant yo kende ko sokola tandango penza bien soko zo sala ndengwana o mona ne ko changer parce que on remarque que moi changement écoute na kata vie na yo et c'est belé alors ka sokola tala mbeto akei oyebi ke soko tali mbeto ya moi otali mwasi otali mbeto neza osubonga mate na posa mwasi on epesili na posa na eko eza pe susté mibali belé on ba divorce belé ba divorce c'est belé pour ma belé oh yo mibali ba supporter té et ça na ba location té ma ko belé mibali ba supporter té et so causer ba divorce il faut yo mobali yo ba mwasi ke obongisi mbeto té mobali lobi lelo lobi a lobi lukuna lobi lela a rupe akimi après yo ba ko luka mobali mususu ta mobali wana ko ya ofutre su merde wana ti okoma na ba ko 4 5 kusanza ka pour la salité bongisa mbeto na yo sokola moki avant que nous sokola au bongisi yango kozala presente de toute façon bino bongisa yango rapide pour boyebi ko bongisa mbeto bien bongisa papa essayer na ba kende sokola tala mo yo kota tala ka tango yo kota na chambre ndeko yo mo mona lengi o bima ko kene musa tango yo kota na chambre otai ah yo ko sentir vraiment que oui mais tala soki okuta utika mbeto ngo yako bongisa te okutia on a désordre okoya ko remarquer que ndenge yo zali et ndenge pe okuti mbeto la kisi yo ke tela ndenge yo zali ozande ngwana alo bandeko na parler bino kama makamu na bazi misato o bazande ngwana tu afoko changer mobali ya difficile azate mobali souci mobali problème les attendre Cécile les restes mobali qui pakana été mais ce qui a bandi comme on a que mais pour na mbeto nga funa lobana yo pour na mibali soko moni moi ça qui poubelle té yo zo mona sonne c'est la butu c'est na mibali bile ba poubelle ba zéro era on a pour abîmer moi ko bo poubelle azu pour ni sac poubelle so atie cause la moi c'était parce que mili moi ma bé elingi toujours pas salité aller mais lui moi bé elingi toujours pas toilette eza salité mais lui moi bé elingi toujours pas biloko ndengwana donc soko ba ndengwana ndaku na yo ndaku désordre yo silate yeba ki bazana kati ndaku soko ba ndengwana na ndaku na yo ko okende bo elamba okende pa ibo eloko zapo okende pa biloko musu pa ibo ndeko yeba ki bazana kati et désordre doit remarquer ozo sala tout ici la maison silate ndeli abila beko yazo ndeli kuna basani bo ndeli ndeko na ngai bazana kati luka musala nzambe malonga boso na ye me bande ko nanga elo mona ngoyi sabino basi na mibali
85% il y a pas pasteur baza ya lokuta o bazo yaka ebele ngai pasteur ngai prophète surtout un prophète baza ya lokuta mais ceux qui ont lingo yeba musala na nzambe kanga téléphone ou kanga télévision bando landaka bango moko zwa bible wana tia soka baniko teya zoka ba verset biblique soka baniko tala ba verset oya okuta ba faute na berere nga saki erreur mukolo mususu mukolo mikolo uto likana ba na mwasi oyo alukaki vie facile olena lo ba Lévitique 19:31 nga lobi Deutéronome 19:31 tango na sutuka vidéo c'est bimaki mais le col la bateau balandaka biso ba vérifier na bango ba verset biblique te et les qui na kopé mais le col na ba disciple na ngai net disciple na ngana ni disciple ba quiza za na Allemagne o bo uta ko mona like ça ibino na vidéo mususu mombali ya matiti en tout cas c'est le seul disciple na ministère na ngai o alandi je crois destiné o za na Finlande soki na sale erreur ya koloba babenga ngamba moi papa o sale erreur ce n'est pas une faute la différence elle est entre faute et erreur ah bien papa o lo ba boy mais moi na mona grave mingi zate parce que bateau balanda biso ba vérifier na ba verset azo yoka ka yazo yoka ya no mo ba verset mbali ya pesi no wa Matthieu 23 na Matthieu 23 verset na tanya ngote nazo tikila bino botanga yango e botanga na mama pété Pasi eza comme mabino et pas y a ba faux serviteur de Dieu belé mais malheureusement ce bazo c'est une vérité ils aura pas si pour na koyoka bomoni mutu moko sala succès awa soki bestros na ibitaza na France awa betra soki betra amusala nzamete bomoni ndenge Tony Silas na Belgique succès bana osala ndenge ya osala bomoni makanzu na bana osala succès ndenge ya osala ezaka tour par tour monde à ténèbres pesa ka bango o mona bozo sopa na bino nyonso mais soki osala ba problème o mona no bolamu te jamais mona bolamu so o mona bolamu peut-être osala éphémère ya kama tamoko après ko zo na parce que bana ba osala nzamete mais éviter tozaki na pasteur moko awa na France atondi saka stade na bosa ni komone na ina koma on le lui mais le na yanza atondi saka stade mais tant ngongane silaka asila tilelo soko zomona ozomona sambela place ba 500 personnes ba 1000 ba 300 isa nzambete nazo prévenir bino parce que na mokili oyo satan akotika yote osala succès satan akotika yote pour sala succès pierre sala succès ya kotondisa batu balobi na langue mais diable ba na ko landa ina batu neti ba bomai do il faut ko luka ko yeba ni baninga yali ba sala nzambe ba zapa ibomonaka batu baza muke soki ebele bango basala ba déclaration ki ba pesa bango kisi ya nie na nzinzi bino ba nzinzi yemo ko ndenie tala mais ma bena bino c'est pas seulement une vérité parce que vous êtes sous l'envoûtement alors tango yo mwana nzambe ozana se envoûtement c'est comme ça sous mwana nzambe te na moni batindelinga vidéo moko soki bostra wana azosala anniversaire na tali plein mais la bible ezate alors quoi bino molingi na bino be parole te tala batune batondi kuna surtout basi na bas cheveux artificiels mais tango le bino que non c'est pas un serviteur de destin aventurier yo ko chatembe mais ngai bino que non ça me sert à bête yo so chatembe pourquoi parce que yebité allo bandeko merci beaucoup natiki bino Nzambe apambola bino. Je suis au 06 51 03 92 89 0033 6 51 03 92 89 tika vraiment Nzambe apambola bino ba obalinga liloba ba ko sepelane ba ko landa yango mais ba obalinga appelle liloba te bon il a ça le côté mais bon ça l'effort vraiment bon liloba soko lingi liloba ba passe na yo zo mona ko sila mais ceux qui sont contacts tous pas battu et vous allons avoir un problème merci beaucoup que Dieu vous bénisse au revoir.